bienvenue à nouveau sur votre chaîne Bayo Kanu Télévision et toujours dans le cadre de Balabala, une émission à caractère socio-économique où on a mis amis pour Balabino pour la réalité il y a beaucoup de changement en général et puis à Kinshasa en particulier. En tout cas, j'espère que vous allez malade par la grâce des études civiles. Nous a dit la diamant noir de la presse congolaise. À la présentation, il y a émission avant, je m'irai dire un grand merci aux alliés et belés. Merci pour la confiance de fidélité. Vous continuez pour partager l'émission, vous s'abonner, vous aimer, surtout laissez-nous vos commentaires, appelez-nous en tout cas et pour les autres faire partie d'un encouragement pour que tout ça la malade. N'ayez pas de ça, la balabala, tout le bien beaucoup plus société. Puis la vie au quotidien, comment est-ce que c'est passé? Surtout mingi de ces pachara. La bateau va la sans abri, bateau va la délaisser, le tobé à bango. Comment est-ce que tout le monde a bango? La fin d'un abanzela et tous les intéressés sur un bango à travers une batalité à malam, on est au Makabango. Et l'autre, ça n'a pas tombé. C'est ce qu'on a boulevard du 30 juin, le Beniagar central, tout le monde a dit ça. Maman moko boyaza awa afandi na bana na ye tokuti na balabala histoire na ye ngai na bino tokodécouvrir yango ensemble tokoyeba akomi na balabala mpona nini qu'est-ce qui a fait ke akoma na balabala tokodécouvrir histoire na ye awa en tout cas tosalaka bémission oyo te mpona kaka kose faire plaisir mpona kaka bato bamona mais tosalaka bémission oyo mpona kointerpele bino mpona koede mpe bino bakozala na posa ya koede bato komona aza mosu bakanal te ya koyuba koedele bato en tout cas au travers de l'émission oyo to pe chaîne na biso ozali na possibilité ya koede bato nyonso oyo tolakisaka entre autres bato enfants de la rue bana oyo batekaka bavandeur bavandeur ambiande tobengaka bango epuis bato balaka sans abri à travers émission oyo to pe chaîne na biso bokoki koede bango facilement soki motema na bino eza touché lelo nde nalobaki toza awa na ville na Gombe tokutani na mama moko aza na bana na ye mibale tokomeka mpe kosola na ye toyeba qu'est-ce qui a fait que mama oyo aseretrouve na balabala epuis na bana ya mike comment est-ce qu'elle fait pour que avivre na bana alalaka wapi vie na ye au quotidien elekaka ndenge nini toza ndeko j'espère que tozola langue moko oyo bazelanga ja caméra pour que ayena kosala peme na mama kuti awa na balabala ofandi na balabala na bana na nzela ozosenga qu'est-ce qui a fait que okoma na balabala tala na bana nazala nango papa kufa mama bamibali mibale po basaisa bana nanga po bakosati oze zizeni ebanditi okonzi awanga na wakikauti awanga na bana bakoza makonoka na balabala okoza bongo na balabala okota bango ndenge nini so baza babebe komati esi kosala apuke ofana na bango ofandaka na hôpital nabota bango na hôpital eske tomobota bango neti kosala ndeni kofuta baangaka so owume l'hôpital pabilisi ope mwana wa liboso aza age akola aza na anda ye aza na iza bobebe aza na age ça fait combien de temps vous allez à la balabala? Vous avez parenté au Kotama Awa ou Tawal? Aïe, papa. Maman, quand on va faire maman pour finir, c'est la balabala. Passe à la raille, passe à la. Na mobile, na ba, na parce qu'on lui passe à moi aussi. Et moi qui va côté quoi. Vous avez un problème, vous avez un raté, beaucoup de raté. Vous avez un peu de temps. Parce que vous avez un nini, vous avez un peu de temps. Vous avez un
moto malamu amonani azio na bana loki place atie yo peut-être apesi mpe fond de commerce kude oluka obokola bana olongola balabala otika mpe kobota parce ozobota bana bapapa bazomwana te bapapa yango baviolaka yo tozala barelation olingani e après basundoli yo na bana tozalaka baviolaka ezala te basundolanga na bana soki ezala ndeni bolingani mpena bovivre en relation et après quelque temps ntongo oyebisi kokomi na nsima mpo aboyi siko na minzono oza boza mobali te ozala na mobali tozalaka yo siko boliaka ndeni neti nde osenga boye Pardon? Bino bana bozuza bino bana botikali batikala bino lupango apo koteki lupango apa bakufa bateka lupango bakaboli mbongo apo bino ya botikali na balabala ebonkukwate se bapara bayebike baboti bana baotika bana bateka lupango teki obandeki kosekomporte mabe Abala kuselanda kunabala. Dia kutani na mbali ya swa yuko tena mbali kutana na mbali onyo kula roho ai balu baba. Maladi ni ndebo li sinona moko omona te. Omona te. Ndende go filma bien ko ngala chukasi. Singa aid na bato atala biso ba diaspora ba poto ba tamita madam parce que singa aid na mutema lo bosa mutema na yo basela oni à travers émission on espère que ba kusuma yo penso ki ba basuri to zonga peso a pona pesa o aid na yo o ba mutema o ba na ba tude benda loba allo bande singa aid na pi liso bai sala ngapas bonsinga na sala na hote alala na kana ai balu baba sama lade baba papa ko mama bakota mama ongi balu baba boke lo malade balu bana nde bane bande ko papa bino te bande ko ya papa na biso na banda ko sambela na ndahanda ono sambela wapi na ndahanda na bango na nzamba baluba na mwana ngati baluba wana bazala na batabatisi na bango tati wana na mami wana na kati ya ndaka bango nyonso bapakola bapakola twana paster wana mwana na moko oyo mobali na kati ya ndako oyo ya papa oyo ya bana mobali akoka na ye mpe kobokola na ye mpe bana azwa bana na mibale asila kotika bango na so bapaster wana oyo ya kokuba bana mibale oyo to bana mibale mosusu oza na bango mosusu naza na bango oza na bana kaza bana mibale bazalisa mwana mwasani bayiba nga na mwana na moko oyo ya mwasi na liwa na liboso oyo ya kota ndako oyo ya papa oyo ya bana
masanga mwana na oya mwasi azala na maboko oya kotakisa oyo balukilanga masanga otongo longo na on ekisa pa bwakelo malade babwakela kuna malade okala afanga na duka na ndaka nsami paster wana oya mokuba tanga nazala bafamille ya mobali na yo bakabola bino bafamille na yo bakabola yo na mobali bakabola bino mpona paster wana oya papango te misala ona maluka asala na ye kaka epa baluka nasuka bali nongo asala pa baluka azeluka wana papa abana nga na liboso papa oya mwana na oya ela ye mokele azilaki nga na asalele ngai ngai na banda kosambela na nga matatu oya paster wana baza maladi babwake makambo oya paster wana makambo asalanga na maboko oya papa oya bana na bamase natiaka lisusu te makoaa lisusu yango prefere ofanda na balabala ke ofanda pa bato baonyokola nayaka nde koluka nde oza na place olalaka nalala nangaka eka lipasi mais à part lipasa na oza mpe bandeko à part lipasa na oza bandeko kabota mboka bino mbali outa mboka bapaka batekali mpongo na mboka ye kuna tozalaki na nino na kitwala na lukana tinde mpe bapara na ngai baye koteka lupango bapara mpa bakufa bateki lupango bamemo nsambe bakaboli mbongo sotango bakaboli mbongo mpe bakende wapi balukaki kasi bandako bafuti oya posko bino bozalaki oyo bima na ndako ava bapara bakufa babandaki kobela apre mama na ngai akutelaki ana lopitalo oya mama ye ekomaki ebebe oya lita etamolone papa na nga nde abandaki kobela maladi ya asne akutelaki kofa na ndako bana na ye oyo abamibali baomokoyeba poske obi okozala bana komele maboko oza bana kati bana mibale baze pana mibale mo bazala mibale bakenda koya eka bamase bazwa bango po baoyo mibale opesi bango bamase bawana on espère kende bazwa bamase ya bongo batangisaka bango bokwani bango kopesi bango bamase tolosika wafala na balabala mosika na nzela oyo aba so bamase bayozwa bango otika bakenda bango otika te likambo oyo nga nayebisi yo nakosi nayebisi yo binani makambo paster wana oyo ya moboka makambo basala ngai na bamaster baboma mwana na nga moko oyo ya mobali na kati ya ndako oyo ya papa oyo ya bana na ngai eyai yaya na nga oyo ateliso eyaye mote akola oyo ya mwana nga mpe nazala na nga nakendaki na nga kati tambola bana wana oyo bibaze mpo bamase biye liboso bamase baboma to baoyo mibale wana base bamase obanga mpe teke bakosala bamase obanga otikaka nyonso na mboka nzala napesaka na maboko
classe et puis on est au pays pour merci beaucoup. Voilà, fidèle internaute, l'émission Balabala et dans la qualité d'émission en caractère socio-économique de la réalité de mes quotidiens. Il y a un peuple congolais qui va être mais nous mon peuple, nous tous sur un an de politique, à jeune, à tante, à la maman, mère de 4 enfants, à baisser l'histoire, à comment être à la balabala. La famille qui est belle, la beauté qui est belle, la beauté de la caille, avec nos femmes, pas passer, va passer, va faire ma caméra au vert pour ça. En tout cas, ma famille, maman, là, mon bébé, t'as toujours mis là, il pas une binou, autant la baguette, mais sans abri, bon, ils ont un moussala, bon, on va pour ça, va divers, tout ça, maman. Autant l'amour, ma belle, ma lame, la colonne, on a pour la maman qui est déjà poli, on a pour la banane, on a un venir, il y a lobby, on va gérer Mboka, il y a lobby. Alors, ceux qui plus de 50% jeunesse là ya kobeba lobby na biso ekozala nini ekosola kobaki wa mwana mbali kombo nini Olivier yaka tokosola mpe na ye parce que ye akoli déjà azoyeba mwa makambo Olivier yo kokotama kaka na balabala tonka okotami apo ekokokokaka na mama boye abotama na ndako abotama na babaa azalaki bebe Olivier, quand tu voyais na balabala boye na maman, c'est que jour boye na baba boye osenga yo sala konde. Ça ko bien. Vous avez na posa ndumu na balinga balata banjo bakena ko avez na posa ke classe. Ça ko ke classe ko mo ko abena ndako na bino, oti pe classe yo fa pe na ndako me ipeti. Osenga na batamita malamu baota ya biso osenga banini bato basuna bato. Oyo kana batepe basuni bakuboye, basuni muyo ko osenga banini. Wese batamita malamu biso bato bazo ba ete ko osenga banini. Éviter. Voilà, vidéo dans notre compagnie à la moine. Mais nous avons dit que la situation va pas d'accord. Que c'est pas ça. Que été, nous va faire la balabala. Après, nous allons faire le la bana. Bana balabala, nous toujours va innocent, va innocent. On était basé dans la baie. On était basé dans la baie. On était pas dans la position où. Batamisi mama batona kokota te boluka bokota babele malamu ya kolona yango botina bana oyo bolukela bango place boyede bango mpe bareve bareve na bango bakoma mpe balode lokola bato basepani mpe bayeba mpe importance ya vie omwana so akoli na balabala ye mpe vi na ye koleka kaka na balabala epuis ye mpe akobota kaka bana na balabala parce que bayakisi ezela ekole te bayakisi eloko te abotami kaka na balabala boye en tout cas soki osingi émission oyo tosala yango mpona boyede epi bato boyedaka bato baboyede soki boyede soki bosingi bato bafandaka na balabala bato badeprime boyede bango bato ba ONG bato bafondation wana posa tozela bino bato kotika bango na ONG na bino bwa mosusu ya bato kotika bango na fondation to kotika bango na structure moko kosala mpona koankadre to mpe boyede badeprime nous on est là en tout cas on fera ce travail mpona bino voilà tokomi na biso na suka tozwa mot de la fin ya mama tolobisi mpe mingi bato baolekaka bato bainfale bapesatati pamunke aza na biso mama tokomi na suka tosoli na yo toyoki makambo lobi esperki bato mpe bayelaka bato bayoki makambo lobi batamite ya malamu bakoluka mpe basala quelque chose alors totosesekari toni tokabwana biso mwa liloba nini kooloba mpona bato oyo bazotala biso mpona bato oyo mpe ya mitema malamu balingaka baede bato bosenga nasenga mpona bana na ngai tozwazi esika esika bon merci beaucoup c'était ça mot de la fin na ye adi aza akosa azokisa kofanda bana mpe babotama bana bafana na esika malamu barespire mpe l'air naturel olia kofana na balabala po eza bariske mpe mpona bango surtout mpona santé na bango. C'est ça votre émission Balabala où vous avez tout la musique ya kolanda yango mokolo na mobozi
Zaki Borona, je viens de derrière la caméra. Je dis comme ça un grand merci à Monsieur Bouchiri, Balobi, Mapeka, Soyambo, mon papa a aussi mis ici, Kadika Dima, Ilunga. Vous êtes tellement aidé, vous êtes sous confiance pour continuer à s'abonner à la chaîne, pour partager l'émission. En tout cas, il faut ça là, et donc, de Malam, prochainement, nous compte, il y a une émission de Balabala.